Internaute 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Bonjour Maître Didier. Ah bonjour. Boni. Malamu. Tropometagi bato bazolanda biso partout na poto na kini bisika nyonso bazolanda biso. Tropometagi bango toza okuta na Maître Didier. Tolito ebo juste musala oyo salaka oyo. Toye bayango bato bazolanda ba découvrir yo ozanani. Bon, ça peut Maître coordonné. Ça coordonné à fabricant. Non, qui va coordonner à quoi un second dernier. On a pensé au moteur, on a la chaussure, on a modéliste, on a piqué. Donc, on a pensé à coordonner complet. Maître Didier Aza coordonné complet. N'engé moi expliquer bino. Alors, tu es tombé dans moi ma solo amitié Maître Didier. Toni to iba vraiment idée au likanisi oyo. To maele oyo musala oyo coordonnerie ozwaki yango wapi. Bon, maele oyo na bandaki on a liboso na nini na Itibumbu. On tang na zi na tang ki manda muku na Itibumbu na ekolongwa lokola tozaki na maître professeur na biso aki compétence pratique monsieur Bolombi a utali ya kokufa nde na ekoza susu maele ko bakta supa na. Merci Bolandi bien maele wapi oyo ya zwaki pour lelo asala musala oyo. Alors, tu as dit solo mukie Maître Didier. Tu as mingi batu bazoye bapendate ko valoriser bana ya mboka. Tu as mingi batu bazo kumisa mingi ba griffe ya bapaya ya batu ya libanda. Tandis que na mboka tu as batu ya mayele batu bazo créer. Autre benga ba créateur le ba Maître Didier boy. Alors batu yo bazo reconnaître binote na mboka. Yo ko yiko lobani Maître Didier. Bon, mon numéro à la biso, tu as présent à Batebele, bazar ça misala ya makasi. Même quand va coordonner, tu as à Batebele, bazar misala ya maboko makasi. Mais mboka penza bazo tiango cap penza te. Mais ngai dans na koloba boye. Ba gouverne a olim ça passe na mo portugais lingala. Gouverne a pesa biso penza mo valeur. Gouverneur de la ville ba konza mboka ba pesa bino valeur. Après ça bien valeur to l'axamisa na biso pe ba pesa biso makoki o iza que to poussa na mamsala to sala. Oui Maître Didier, merci vraiment gouverneur Yamboka ba konzi Yamboka Maître Didier alobi bo pesa bango valeur bo pesa ba nyonso misala maboko o bazo sala fierté Yamboka na biso bo pesa bango valeur bo reconnaître bango. Alors ngene ba Maître Didier o yebisa bato bazota la biso po to uti benda musika o émission na biso o ezo sala ke ba découvrir ba artiste ya mboka émission na biso la vie des artistes to limito e bana no Maître Didier oza père de famille. Ouais, on a père de famille au bala déjà na Bali on a père de 7 enfants, père de famille, père de 7 enfants. OK, Maître Didier aza déjà père de famille, père de 7 enfants. Maître Didier oyo bozomona biloko oyo bozomona ya solo ba chaussure oyo nazana yango awa bozomona nde Maître Didier mutu azo fabriquer yango mayele ya bana mboka tozomona bozokumisa mingi bapaya ba griffe ya libanda bana ya mboka bazosala musala. Maître Didier tonito beta na lisolo tutu na mutu no eza sikoyo important oyo ute pa ya cameraman na biso Bruno alobi tolo banano boy selon yo moko lelo oso bacheli o makoki ba capacité o sala musala oyo bato bazomona ke ozana na niveau ya C yo moko ozomona ke oza capable lelo soki bacheli o ba moyen o koma na niveau mususu o nano ozana ngote. Bon soki bache penza makoki boy na ça parce que na o ndom na zaki na ngo déjà na outil déjà tu vois ça parce que na outil Chine na outil Brésil na to sala professionnel ya musala na biso oyo comprends pas ça ma machine msusu bato bayebi na bango ngote ndeti oyo so tali boye bato bayebi na bango ngote au moins na mutu msusu akomi coordonnerie moderne
mais au coup à coordonner modèle ça dynamo moi mon cœur mais ça ba machine si yo ça coordonné mais ça la machine a yebi na côté pour ça ba machine belé ça machine belé senga que moyen za la po to que to so mo na bamboka wana on voit parce que on a sombi en Thaïlande avec la Chine na sombi en Thaïlande ndenge tala kaka on comprend mais nyonso wana na ba propre fort na yo moko wana makasi nanga moko siko soki gouverne so atie biso sous poids parce que gouverne aza papa pe aza mama ya mboka aza papa pe aza mama ya mboka na biso soki mpenza asungi biso asunga baoyo bayebi mosala baoyo bazolinga bayeba te mais oyo bayebi mosala po topusa parce que eza bajeune ebele tozomona na balabala oyo babenga bango lelo bacolonnaire po mboka na biso danse na bapesa bakombo mais bajeune wana baza mpenza bacongolais soki topesi bango mosala biso toza nango nasi basimba su machete te toloba bacolonnaire nyonso tozomona na nzela soki basimba machete bongo eza manque ya misala ouais po nga machete nanga mpenza yango oyo machete nanga yango oyo naosala ozomona mon boss Patrick Momo je crois bozomona maître ayebisi biso machete na ye yango oyo. Alors maître yebisa biso ba marque to ba modèle nini ya ba chaussures oyo ozo fabriquer déjà pour bato ba découvrir. Tout ça modèle belé tout ça là ka modèle belé ndeti oyo tozo copier Weston ozo comprendre tozo copier Weston non c'est tozo copier mais ça peut modèle na biso moko za ke oyo Weston na sala ngote opena ba sala te mutu pa ko ya bino ngana link sapato na ngeza la boye donc to sala ngona façon oyo mutu ya lingeli donc to lo ba kozo fabriquer bongo ba modèle nyonso modèle nyonso chaussure tozo sala oyo nyonso lingi tozo sala ezala sandale mon papa na façon oyo mutu alingeleli to sala yango. Alors maître yebisa biso ba difficulté nino boza nango par rapport à musala na bino. Donc difficulté à makasi zakaka toza na mbongo so toza na moyen et permettre biso to kende sous pas pa to sombaka ba machine to somba so to ba poste parce que toza na poste oyo uta kalem se uta Italie et uta Brésil. Vous comprenez? So to zika makokia to kende ko somba biloko wana. Ne to we ba ne to sa musala na biso. Donc je crois bien boyoki maître à lobby musala yango yo bakonzi ya mboka ba prêtre nyonso bobuluba boza ba prêtre boganga rapé mingi tala batu ya ko soutenir bango bana ya mboka bango yeyo asozo sala musala oyo ezomonana et puis azo sala yango na ba propre effort na ye tozo senga na bino bato ko tia maboko bango yo tozo mona bozo bebisa ba mbongo par-ci par-là na biloko ezanga tina mais lelo oyo po kulune sila na mboka po lelo miyibi esila na mboka bashege ba dimne faut ba apprendre misala yango yo maître aza capable lelo ya ko former même bato ebele ndenge moko alobi eza bongo te maître eza ba nenga parce que Daouda mboka ebele to moni bato bazopesa formation au moins centrement munene ba pesa formation même si coordonnerie bien menuiserie. Mais awa mboka biso beneza e makambone zate siko na mona ka boye mete limbisa muke na mboka na biso ndenge mwa mutema mabe zape o mona mutu aza na mayele moko azoboya ko partager mayele wana na baninga to ko pesa batu mususu mayele wana yoko oloba nini wana ngana na yebi penza te pona mutema mabe wana mais ngai na zanga mutema mana mais gouvernement pesa biso espace Azomba ndeti na koloba boye ba mama bilanga limete ba limbisa espace wanso ke na mboka mususu basala ba kiosque mo propre pour na artiste oh nyo sa bika sa rabike ko na sa relo ko ke asie exposition na place wana e ko za bilanga te place wana azomba parce que ba pa ba uta musika bazoleka wana bazomona ke na eza place d'artiste eza te ke place d'artiste eza ka ba tie monument moko boye na victoire wana te so musicien kufi ba ketike kuna ba lexie wana non ba look espace moko ba pesa ba artiste ba tia ba exposition à biloko na bango ozomba oui maître mais yebisa biso maître ngana kaisa ka maître kosuka na ina ko fabriquer ka ba chaussures ninge tozomona ngana bino elongo mais to moni maître a créé les sous griffe donc idée ni on s'inspirer comment au créer griffe na yo pour exemple moi matata au créer griffe na mboka na biso bandi mayo okolo banini. Bon, groupe oh de ça, mais que tout ça là on a moins rare. On a ça là on a na Chine. Donc on a été bakité donc bah bito chana Italie donc on a été habité. Même bala sima ba on a appelé JDL Congo. On se comprend.
Ah, yango to créer JDL nek to yapé batu la taka yo la taka yo ji mais yo bino yo jangote. O magasin tene to mona ba saper na biso. O bino gut magasin côté de la raté. Bana kini, bana poto, bana mokili mobimba. Balandi nyonso ya bomoko ya mboka. Bozoka mettre nenga lobi. O bozo kumisa ba griffe. Tamsu mkolo griffe on a pas ibioté quand même. Mais tala mona mboka on a créé griffe moko JDL, chaussures ya makasi. En tout cas ngayo na zone di mayango. JDL collection où ils ont mon chaussures ya solo modèle à solo ba marque nyonso boza ngo posa ba mokase ba marque Weston ba marque nyonso izalia to soutenir ye ba na poto ya solo bozo somba ba griffe ou ba italien ya banani ba chaussures ya banenge na nenge mais ya mwana mboka za awa le big boss Eric Momo tala mwana mboka yo ba griffe solo eza awa ba prêtre solo Umberto Siku, un pauvre qui soutient les riches. Mon apporto ya solo. Si tu n'as pas de ils ont découvert. Ils ont ça découvrir. Bana mboko bazo sala musalo bana cerveau bana maye la solo. Alors, tous ceux qui la mettre moi mketo souffler, tous tous des commentaires. Libanda, tous des commentaires. Ya bana mboka. Oyo bazana souci à soutenir bana mboka. Balo bana commentaire ya maison oyo. Poto yaki to uti musika to yé. Tozo kabalobela kiango mingi mais batondire bazana mwa ba doute nango tozo na commentaire après tokozonga poto si ça masolo na mettre internaute www.boboko ya mboka boboko ya mboka www moto ndeko nanga ouais bonjour yo pe to monio awa na maison to ebité oza travailleur ah non, on a travaillé, mais on a vu tous les temps, tous les zala. Alors, au rôle banini pour venir dans la musala ya malamu boyeme, tous les monde apenda on irait batwazo reconnaître et au rôle bani. Bon, en tout cas, il y a 5 ans à Konzambo, en tout cas, il n'y a pas de commentaire, va soutenir VJDL. En tout cas, maison JDL, en tout cas, musala qui toko. Ba pese ma coquille a rosala ya minene po quand même ça ta ba osungaye ezaka ba sungi peuple congolais po mingi baza bazo likabe misala ezate tant on vie ba osungaye ba tie ma coquille mais je vimbi et aussi na bato bazo lekaleka nzela ba dembale wana via kozwa bango la sawo musala ezapeka lokuma mboka en tout cas vraiment en tout cas ba sunga maison yo donc avenir eza mulai pour na maison yo oza si avenir eza mulai na maison Yamoulaï, il n'y a pas de commentaire. Pasteur Fabrice Mukenza, Ige Mukenza, Tatiana Clotilde, Maison JDL Yangoyo. Bouchango Maboko. Merci de Onangai. Mingi tolanda bomoko mboko na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Merci na ba élément bolandi binomo bomoni commentaire y a rien à dire. Eric Momo yomo landi ndenge musala ezo salama commentaire mingi zate tozongi alors maître yebisa biso na bato ba Holanda awa tozawa pi tozana commune nini. Ah, tous dans la commune à Lemba, on a venu Kirubi, numéro 18. Ah, tous en face, immeuble Hugo Tanzam. Ah, on a Lemba, en face, il y a galerie, il y a Hugo Tanzambi. Alors, maître, makanisi na yo to idée na yo ezaka nini par rapport à musala ozosala? Bon, idée na ngai ezali boye. Ba kondi ba pesa biso maboko to meka ko sala eloko moko ya monene po tozwa bano batana balabala ba bandako ekola musala po awa tozana na espace ya moke tozapela makoki ya moke mais soki lelo bakondi basungi biso bapesi biso esika espace ya monene pe bapesi biso makoki nde tokolokota bana wana bakoka koyekola kosala sapato nde yango mpenza ide nanga eza toyoki idée ya maître lobi bakonzi ya mboka oyo bato baza na mbongo ebele ba diaspora nyonso bazolanda ngai à travers site na bino bolinga mingi bomoko ya mboka mwana mboka yeyo azosala musala azana posa sunga pe bana ya mboka
ou bazo telinga na ba enfant de la rue wana bano bazo simba machette na butu ba kuluna ba ko apprendre musala ba yekula musala batika kuluna batika kimoyibi mettre azawana na disposition bango soki bino boche bango boche mettre maboko ya ko soutenir vraiment bakonzi ya mboka bomoko ya mboka tolobi bomoko to sangana mboka ezali loko moko. Alors maître Jidel Grifo yo bimisi Jidel ngolo banini vraiment juste. Jidel ezali Jean Didier Longele. Nous tout le monde a rappelé Yoji Yamamoto, donc on a bien Jean Didier Longele congolais. Toki Jidel ngolo Jean Didier Longele. Donc congolais. Donc Grifo ya mona akonzi ya mboka. Léo Sommet, le gouverneur de la ville, il y a André Kimbuta Yango. Grifo ya mona mboka yango yo. Bakonzi ya mboka so bolati yango. Eric Momo, Big Boss manager. Je crois bien Grifo ya mona mboka yango yo. Balandi tout ya site na minombo moko ya mboka, mona mboka yeyo. Grifo ya créer Jidel. Bolata yango, bo consommer yango, bo soutenir mona mboka. Kongwe kokende liboso, soki bo moko ezali. Soki tozo soutenir bana mboka na ba idée, na makanisi na ba initiative malamu bazana yango. Merci tozaki bongo na maître. Yemoko kopesa biso to presque à la fin. Maître mot de la fin zanini maloba ya suka. Oyo lingi ko yebisa na ba o bazolanda yo. Ba contact na yo numéro ya téléphone, ba nyonso bani bazwa yo. Le bananga suka bon to le bapenza suka te po yo émission de continuer kaka. Le bananga zali ke ba kondi ba mona biso ne na to lo ba wana. Puis ba pesa biso moyen oyo de ko sala po to sunga ba leki bazana balabala. Vous comprenez? Ba pesa biso moyen ba sala ngo penza tema moko dizo. Tema moko. Donc ba tumsu ba soutenir bango po tumsu akoza gouverner soutenir ya question ba mutuka. Vous comprenez? Mais biso et puis bazoki ko investir ba mbongo na ngo na mboka bapaya. Ke ba na mboka bazao. Ouais, mais biso toza na mboka oyo nga na congolais ya mboka oyo. Donc na posa gouvernement asimba biso a soutenir biso akomona pe musala to kosala na mboka parce que ça pas oyo ça na Congo ba la tarango pe na Italie. Pour biso de la tarango bon na retour ba ko la ta biso yango wana des problèmes. Donc zozo panza ça pas tout partout JDL est relatama. Ba soutenir biso ba simba biso ils a penza et ça pa malamu. Alors numéro contact na yo. Numéro d'anglais est 089 29 29 926. Ndé ozinga. Bandela yango po ba ki bien te banda mingi na code na biso mboka po za partout. Hein? Émission tozotala oyo. Émission tozotala oyo la vie des artistes eza na bongo na bomoko ya mboka site itala maka mingi. Bazotala yango partout dans le monde. Donc banda na code mboka po ba yoka ngo sumala. On te bandit na 00 243 20 89 29 29 926 00 243 29 29 926. Alors au pesi bamote na banani ba nyonso balandi ba connaissance no baza partout dans le monde au lobinini bambote ya suka pona émission na biso ya première numéro. Mbote na pesi na mokambelanga pasteur Georges Lemba za Luanda na pesi ba masa nanga kola ba petit nanga ba Bitex ba Dejo na pesi ba tuka mbote ba tutumbote na pesi ba mbote. Merci beaucoup tozaki bongo na maître. Alors Bruno azaki na sima et puis ba bilili kitoko bozomona tolobaki émission na biso la vie des artistes. Tozo lukato découvrir bana mboko bazo sala musala ya kitoko ba artiste ya mboka na bino o bazana posa ya ko bazala soutenir ya ngwana biso to baki to ko kindetina ba fait fond tala mwana mboko to ko découvrir lelo tala musala zo sala so ito investir to se ba mbongo na biso awo to ko perdre nini o leto ke ko zo ba mbongo to chango na ba mboka ba paya to investir libanda to sunga bomoko ya mboka to nto zande bomoko hein. Congo penda bon moko to sangana po mboka na biso et kende liboso. Merci beaucoup Balandi. Merci. Bonjour Ndeko Nangai. Bonjour Ndeko. Je crois bien au travail ensemble na maître Didier. On travaille ensemble naie.
Alors yebisanga yi ba difficulté nino boza nango to musala nino yo bozo sala oyo bato balingi ba découvrir bino bayiba. Bon nakolo banini nini toza difficulté vraiment ya makasi pona moyen kaka donner ne mettre ya auto loba difficulté kaka ba soutenir biso po tout ça onje mo boy pona ko soutenir ba oyo baza ba kuluno baza ko papa ba machete biso machete de biso yango oyo musala tayekola musala o depuis 90 ti lelo naza ko baka na musala oyo quand même on se retrouvera pe na musala ngo on te retrouvera très bien vraiment naza pe poser. Ok, merci beaucoup. Mbote de konangai. Mbote papa nangai. Boni. Bien. Qui m'ezali? Qui m'ezali vraiment ngolo nzambe. Alors, oza penda cirque ndenge boza bokoyi ko combattre penda ba griffe nyonso o biso to yebi na mboka oyo. Ya makasi ko leka makasi po musala mo vandi awa. Musala makasi vandi. O azana posa ala ta sapato bien. Aya au mana jidel au se retrouver makasi. Po musala makasi za vraiment. Ba chaussure na mino penda na qualité o penda bato bakoyi kosomba bandimi musala na bino ya qualité malamu makasi makoleka ba semela bien ezalia ba posa bien otosoma libanda moko to sala pona ba sabato bato alata. Alors nino ko loba pona maison na bino Jidel collection ko loba nini pona bato nyoso ba lingi kozwa musala na bino ba chaussure na bino ba lingi ko contacter bino ko loba nini bato nyoso wana na biso na minute oyo o linga zo biso ina lemba na super a biso azana posa data sabato bien avenue Kilubi numéro 54 bis a mona biso toza posa ba soutien o ba soutenir biso po musala toza na seming toza posa toto monto ke liboso toza posa ko laksa bato ba yebi misala te ba yeba misala bano ba aussi ba machete ba lelo ba yeba misala biso to yebi et sala malamu bien na mboka kende liboso. Merci beaucoup ndeko na ngai. Ça va papa nanga. To sunga bomoko ya mboka to nto za ne bomoko hein Congo penda bomoko to sangana po mboka na biso ekende liboso. Merci beaucoup Balandi. À suivre. Eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama pe na zamba kasi pona moto ya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu masi ibangala talo bokela ngai na elilingi na yo otibo nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na se na moye yango nalobi osala nyonso mpo na ngai Yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo Yesu eloko nini te basalaki yo babetaki yo bafingaki yo kuna nekulusu yo ndimi kufa basete na maboko likonga na mopanzi tout est accompli mpona ngai Yesu omemela ngai elonga bien mingi tolandaka bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko leka l'homme de mutu ashi ko leka na ye donc site ya kitoko bomoko ya mboka